Lelo tozali boye le 1er janvier 2025 esika oyo événement moko ya makasi ekosalamaka na ville ya Londres na invitation ya ye moko maire ya ville ya Londres. Ezali mokolo oyo ba fanfare ya mokili mobimba ekoparticipaka na parade ya Nouvel An. Biso pe ba Kimbanguist tokozalaka invité. Tokozala pe na privilège wana ya koparticiper na marche wana to tobengi yango parade ya Nouvel An. Alors bandeko na biso ba musiciens bango nde bakozalaka à l'honneur, bango nde bako représentaka elongi to image ya lingomba pe ya mokonzi na ya lingomba Kimbanguist oyo ezali bongo le chef spirituel de l'église Kimbanguist oyo ezali bongo papa Simon Kimbangu Kiangani. Tozalaki na bandeko ebele oyo ba musiciens oyo bakozalaka pe au rendez-vous chaque 1er janvier awa na ville à Londres. Tozali bongo na bandeko na biso ya fanfare ya Île-de-France, tozali na bandeko na biso ya Faki Hollande, Faki Allemagne, Faki Suisse et bien évidemment Faki London. Toujours na pointe, donc ezalaki esengo mingi bokolanda ba image ndenge nini déroulement ya parade yango elekaki kuna na ville ya Londres. Mais pour une petite histoire, toyebi bien que ba ndeko na biso en Angleterre ba mindele bayebi ba secret mingi ya Congo pe ya papa Simon Kimbangu. Toyebi yango malamu eroza malamu tokende pe tosala ba recherche po toyeba input ya ba anglais na tango wana ya papa Simon Kimbangu kuna na Congo soki ezalaki nini pe ezalaki ndenge nini. Yango ngai personnellement mama Nasha soki namoni bandeko na biso ba musicien ba simbi ba instrument ba simbi ba mbunda bazali kotambola na kati na banzela to na balabala minene ya ville à Londres ekopesaka ngai esengo na talaka likolo na kumisaka papa Simon Kimbangu ete ya solo ne papa Dialunga nazalaki koloba ata butu ewumeli ndenge nini suka tongo ekotanaka. Donc biso tango tozali kotambola na bandeko na biso ba musicien banzembo ya lingoma na biso ezali kobeta bandeko na ngai ezalaka vraiment esengo eza vraiment fierté moko ya kosakana te donc maloba ya koloba kutu mpona ko exprimer donc fierté na esengo ekosalaka nga bandeko na ngai ezali te. Ezali vraiment fierté moko ya kosakana te tant tozali komona ba ndeko na biso bongo. Ezali pe likambo susu ya kitoko susu koleka ya komona ke mokolo yango ekopesamelaka kaka ba musicien Kimbanguist te ya Londres to ya Angleterre mais bandeko nyonso ya Europe vraiment bazalaka vraiment soudé bazalaka vraiment unis ya koloba ete ezali likambo ya biso nyonso ezotala kaka Angleterre te mais ezotala biso nyonso yango tomoni ndenge nini se motivaka sensibilisation ekozalaka makasi entre bango nyonso mpona kosala ke marche ya chaque le 1er janvier ezala vraiment une réussite totale. Po nyonso ezali pona lokumu na biso moko te mais ezali kaka pona lokumu ya nani ya yeme tata Simon Kimbangu Kiangani le chef spirituel de l'église Kimbanguist. Na yango pona kopesa bino moke chiffre ya bandeko nini oyo bakutamaki na Londres tozali koloba bongo tozalaki na 130 musiciens. Donc à peu près 70 au baotaki na Europe na biso moko awa donc au total esalaki 130 musiciens. Ezali esengo te bandeko na tozongisa ezali esengo vraiment tata Simon Kimbangu Kiangani akumisama na ye félicitations pardon na bandeko wana nyonso bayaki malgré météo ezalaki vraiment mabe. Bandeko na biso basali marche na bango na se ya mvula malili mopepe me balobaki jamais oyo ezali likambo na biso te kasi ezali likambo ya tata Simon Kimbangu Kiangani biso tondimi na biso kopola tondimi na biso kolenga na se ya teni mais mpona papa Simon Kimbangu Kiangani nous mourons donc pour papa nous mourons ezali vraiment cri moko ya pamba te mais ezali vraiment cri ya solo po bana na biso batamboli na se ya mvula na ba conditions moko très difficile mais bazali vraiment na bénédiction totale ya Nzambe pamba te ezali vraiment esengo ya kosala tata Simon Kimbangu Kiangani. Pe topesi bino rendez-vous pour na année 2026 rendez-vous
awa na London City.
they are really good, aren't they, Daisy? Oh, They're boy. really, really super. And yeah. Let's have them back every year, shall we? Because they're really entertaining and they play really, really well, I think. I second that emotion. You second that, do you? Yes, Jolly I good. do. Yes, I So do. now we're very much coming towards the end, although we have to have something. We have to hear something from what is one of my event this year. He really has, and he's been such a fabulous person to work with. Absolutely. What a nice guy when So he came nice, in to chat to us. so earlier on. happy to be here, Yeah, and yeah. genuinely, you know, ringing in 2025 with all of I us. suspect he's gained a fair few more fans over the last week or so than he ever had before. I mean, how cool is he? He is so cool, isn't he? He's just a great guy. Like crazy all the way along the parade route, and so by now they're exhausted. But they're a wonderful, wonderful group. But hot on their heels, we're going to have the London School of Dole and Royal Bangra. As the Faki, the Kimbanguist band, mark time as they march through the finale arena on their way to a little bit of warmth. Absolutely, and one hopes comfort. We can feel those drums. No, we are. I think we are going to get a we are going to get performance. a tune out of them, which is great. Really pleased about that. And just take a look at the age range of this group. Truly wonderful. So, Faki are going to play a tune for us, which I'm really pleased about because they have a unique sound. They really do. Faki, the Kimbanguist band, founded in 1950.